natila yo motima nazwa elako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela nga oyo mokili ebebisa ye ozongisela nga ya motu ya abungisa ye yaya ngai oyalolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboyela mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atala ekolusu epai nyonso eutaka nazwa oyo pesa na baninga kolinga ya dudu eleki sentiment nzoto nyonso ekoma kolenga tova ya lolamo etanga ngai na nzoto motema ekoma na esika elingaka je suis tellement comblé en amour na nyonso ya motema ekosengaka gentillesse, tendresse, affection, ma plaisir et en plus mon doudou est fidèle. Longtemps na kofana na doudoue na koluka lisusu nini il n'y a rien qui peut surpasser cet amour et comme un degré ya somo pour écouter le nzoto quelle chaleur quel amour et pesa ma santé maman et pesa ma la joie na plaisir na kufa kokufa na butu na lala bien bandoto bareve à somo oh quel plaisir oh quel amour c'est la joie na kufa kokufa kolinga ya dudu oyo sentiment tendresse et payo affection et payo oh quel plaisir oh quel amour dans ses bras, je me trouve au 7e ciel. Mon doudou, très gentil, amoureux, aussi fidèle, caressant, oh quelle chaleur, dans ses bras, je me trouve au paradis. Mobimba ekolenga papa kamatanga mobimba natinga maseyo otovanda elongo teliwa ekozala somo ndenge tolinganinga na yo lobi kuna tokoma badivorce dudu okoma nde makila na ngai ya nzoto pasi mpe bisengo na ngai yo dudu chéri tala ndenge nakoma zoba kolingano ekomisanga na degre ya suka papanga nakende lisusu wabio chéri bolingo yango emati paradis banzelu basantu bakokebisa papa kamatanga mobima tokuma na elongo toyokaka bisengo paradiso motudu mon amour motema na ngai makila na ngai yo mobimba na ngai elili na ngai
bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Fallait pas t'en donner, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans remords que tu m'aimes encore. Je m'aventurerai pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces eaux qui te donnent du plaisir. Pour je seront les nôtres si tel est ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Natila yo motima nazwelako, opesanga na moyo yo butu epimela ngai. Obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye, ozongisela ngai ya motu ya abungisa ye. Yaya ngai oyanolanga losambo nasala na bosana. Losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato. Oboyela mema likambo elekinga moto. Nzambe na ngai yebi epekiselo te o. yopekisanga na koma miso paipai. kolula oyo pesa na basusu. natala ekolusu epai nyonso eutaka.
mazuwa oyo pesaka baninga yozampole elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato Nzambe oyo akokiselanga ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moi oyo butu epimela ngai obongiselanga oyo mokili ebebisa ye ozongiselanga yo moto ya nabongisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana losambo nkuku biyano pesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto Nzambe na ngai yebi epekiselo te yaya na ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo opesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka mazuwa oyo opesa na baninga yaya na ngai yozampole elakisanga nzela ye lilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato Nzambe oyo akokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo abanda te nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batekinga mombo na ndako ya Potifare bakoka te kotekisa bandoto sukasuka nakolataki bokonzi po Nzambe ebonginga yo moyenge bene ozuwa nkembo uta bongwale tangongo oyo bongolaki nano vino te tangongo oyo sekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga bikamwe bato boyi naloba motema esoboya soki nalobi nabomba motema moto sukasuka natatola mpo nazwa kimia Nzambe bongi na yo
paralytique tobikisinga mokola saba bona loba naokoka te esengetoli tellement motema na ngai ete naokoka te kokoma makambo osaleli ngai motema eza ya moto mwana bomba eza te olamu neleki Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala ye ngolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye machoyo losambo efuti pengayo nalingi bino epe nalingi ye minge aza motu ya konanga ye kosunga poto kumela ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo eglise kokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo oyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye minge aza motu ya konanga mbosambela topambama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bambonge ye oyo moto akotika te akende ye oyo yakotika te alela ye oyo moto akolengela ye oyo nzambe apesi moto akomema na famille moto yakoyokela ye oyo mokolo na kovwa makaka ye moto nga nalingi ye oyo baninga boyoka ye moto boluka
bango nyonso ye oyo moto asilisanga ye oyo moto akopesa bolingo ye ya kobokola na yebana ye oyo moto ya baprincipe ye oyo motema elingi azawapi ye oyo liboso nanga aleki bango nyonso ye oyo merci Jésus. Célibat et Koué. Jusqu'à la vie éternelle. C'est la terre.
Estamos a por favor. natika na saki wana bilamba soki change kuna ti ke etikali na kuna na flat Prestamos atenção à sala, por favor. Prestamos atenção à frente. Evitamos o barulho. Eu sei que é um dia feliz. Amém. Amém. Eu tenho alegria. Vamos continuar a manifestar a alegria. Depois da palavra de Deus, vamos poder manifestar a alegria. Amém. Amém. Ok. E possui um canal na Gênesis. Vamos pegar a Bíblia no livro de Gênesis. Por favor. Antes de nos assentar, vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 20 a 24. Gênesis, seu capítulo 2, versículo 20 a 22. Oui. Gênesis 2, 20 a 22. 24. Gênesis capítulo 2, versículo 20. Gênesis 2, 20 até 22. Je lis dans le nom de Jésus. Amém. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle était fait tomber à Adam et à sa femme. Non, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'aile de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons maintenant d'avancer sa main et prendre les arbres de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Maintenant, vamos pegar agora livre de 1 Coríntiens chapitre 7, o livro de 1 Coríntios, seu capítulo 7, verset 28 à 29. o seu versículo 28 até 29. 1 Coríntiens chapitre 7, 1 Coríntios, seu capítulo 7, verset 28 à 29. no versículo 28 até 29. Il dit, si tu es marié, tu n'as point péché. Les sions dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Vérifiez, le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient communs en un pas. Amen. Vous pouvez dire ça par la bouche. Basado de partenaires. São dois parceiros. Mais na soirée, Mas na noite de hoje, bako unir bango vão ser unidos po bayeba na kokoma bongo couple para se tornar um casal. E makambo nyonso ekosalama na oyo bisika na soirée. E todas as coisas que irão acontecer na noite de hoje ekosalama selon la volonté de Dieu. vai acontecer segundo a vontade de Deus. E toutes choses oyo
Dieu. E todas as coisas que estão sendo feitas pela vontade de Deus. E na lisamaka na bénédiction. Aquilo que foi seguido com a bênção. Voilà pourquoi na ninguém na yebisa ba marié. Por isso que eu disais ao casal. Na soirée à l'élo. Na noite de hoje. Vous êtes déjà bénis. Vocês já são abençoados. Vous êtes déjà bénis. Já são abençoados. E a alegria é sempre conta déjà na vida maravilhosa. Eu quero que a alegria permaneça. Parce que ça fait pambo na bino. Porque Deus vai vos abençoar na noite de hoje. A Bíblia não era aqui. Dieu a créé l'homme. Deus criou o homem. Mabeki na Congo ya Adam. Que foi chamado Adão. Et après avoir créé l'homme, E depois de criar o homem, l'Éternel a créé aussi le jardin. a Bíblia não era que Deus criou também o jardim. Et na cima ko créé jardin. Depois de criar o jardim, Ate ko tamo na kati ya Eden. ele foi colocado dentro do Éden. Ne babeki yango na Congo ya jardin Eden. Por isso que foi chamado do jardim de Éden. Et na cima ko planter jardin na kati ya Eden. Depois de plantar o jardim dentro de Éden, Bibelobi azui motoko asalaki akotisie na kati ya a jardin. Bíblia não era que Deus pegou o homem que ele criou e colocou dentro do jardim. Et na kati ya jardin moto abandi ko vivre. E dentro do jardim, depois ele começou a mostrar todas as coisas que ele criou. Maintenant Adam abandi kopesa bakombo na biloko nyonso to nzambe E depois Adão começou a colocar nome em todas as coisas que Deus criou. alobi oyo bakobenga ngo nzete ya paipai. Ele disse: esse vai ser chamado o arco de mamão. Oyo bakobenga ye lion. Esse vai ser chamado de leão. Oyo bakobenga ye leopard. Esse vai ser chamado de leopardo. Oyo bakobenga ye soso. Esse vai ser chamado galinha. Oyo bakobenga ye taba. Esse vai ser chamado cabrito. Epandaki Adam azopesa bakombo na biloko nzambe akrea. E por enquanto que Adão dava os nomes em todas as coisas que Deus criou, Bible elobi ete Adam a compris que nzambe asalaki biloko nyonso te. a Bíblia não era que Adão compreendeu que Deus criou todas as coisas conjunto. Ekomi na tour na ye. Chegou na sua vez, Akomprenaki ete azalaki kaka ye moko. ele compreendeu que ele era sós. Alors qu'est-ce qui s'est passé? O que é que aconteceu? Bible elobi Adam azwaki susi. E a Bíblia não era que Adão revestiu a tristeza. Nzambe ntango atali Adam. E Deus, quando olhou Adão, alobi eza malamu te moto azala ye moko. ele disse: não é bom que homem ficasse sozinho. Alors nakosalela ye mosungi. Ele disse: vou criar mais um ajudante. Mpo nzambe asala mosungi. Para Deus colocar ou criar o ajudante. Bible elobi alalisaki Adam pongi. E Bíblia não era que Deus adormeceu Adão. Etango Adam alali pongi. E quando Adão dormiu, nde nzambe aye afongoli mopanzi na ye. e depois Deus veio abrir o seu costelo, azwi koti moko na mopanzi. ele tirou um costelo no nde Adão. ayebi na kosalela ngo mwasi. E depois ele criou a mulher. E na nsima nango Adam E lamuki. depois, quando Adão despertou, Bible elobi ete mwasi aye liboso ya Adam. a Bíblia não era que a mulher se apresentou diante de Adão. Ntango Adam amoni E mwasi. quando Adão viu a mulher, alobi sikoyo ele disse: agora, oyo aza mikuwa ya mikuwa na nga. esse aqui é o osso do meu Mpe osso mosuni ya mosuni na e nga. a carne do meu carne. Haleluya. Awa makambo ezosalema awa. Então, essas coisas que estão acontecendo aqui ebandaki epai ya Adam physique te. não começou para Adão Mais fisicamente, ebandaki epai ya Adam mas spirituel. começou no Adão físico. Alléluia. Pour Hébreu chapitre 10. Porque no Hebreu, no capítulo 10, ezaloba nyonso to oyo esalama na ancienne alliance. está dizendo que tudo que foi criado no Antigo Aliança ezalaka ombre ya des choses à venir. é a sombra das coisas que virá. Mais dans Colossiens chapitre 2 verset 17. Mas nos Colossenses, no capítulo 2, no seu versículo 17, Bible elobi réalité ya makambo nyonso ezokokisama epai ya Jésus. a Bíblia narra que toda a realidade está sendo acontecido com Jesus. Après que Jésus, ye nazalaka le vrai pour le second Adam. Jesus é o segundo Adão. Alléluia. Yango tozomona Jésus. É por isso que estamos a ver que Jesus, Ye mpe azalaki na besoin ya femme. ele também precisava de mulher. Oh, pour azwa femme. E para ele conseguir mulher, Nzambe asalaki le même opération oyo asalaki epai ya Adam. Deus fez a mesma operação que tem feito no Adão. Bible elobi ete l'Éternel alalisaki Jésus pongi. A Bíblia narra que Deus adormeceu Jesus. Oh, pongi oyo Jésus alalaki. E esse sono que Jesus dormiu
église. Il y a un mukanda na Ephésiens. Et por isso no livro do Efésios, Chapitre 5, verset 25. Romanos capítulo 7, no versículo 25. Vive A Bíblia não era aqui. Marie aimait vos femmes. Mulher, ama a vossa mulher. Comme Christ aime l'église. Como Cristo ama a igreja. C'est-à-dire l'église, la femme de Christ. Significa a mulher a igreja é a mulher do Cristo. Et Ève, la femme de Adam. Cette fois-ci. Ele disse, veja desta vez. Grâce de Dieu. Maloba oyo. Essa palavra. Ezali langage moko prophétique. É uma linguagem. Ou ananga musunya musunya. Osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ezalaka mpona mwasi te. Não é somente para a mulher. Nazoprouve. Eu vou te provar. Ntango Jacob azokende kovisite là-bas son oncle. Quando Jacó estava aí visitar o seu tio Labão, Après savoir koyiba lipango lia yaya na ye Esau. depois de roubar a peça do seu irmão Esaú, Ibelobi ntango Laban moni Jacob. a Bíblia narra que quando Labão viu Jacó, Laban aye alobi. Labão veio e disse, Oyo aza mikuwa ya mikuwa na nga. ele disse, esse aqui é o osso dos meus ossos. Mikuwa ya mikuwa na nga misuna misuna na nga lakisi nini. O osso dos meus ossos e a carne da minha carne significa o quê? Elingi koloba ete oyo toza na meme descendance. Isso significa que isso que nós temos a mesma descendência, Toza na meme makila. temos a mesmo sangue. Ya momoni Laban. É por isso que está vendo a barra. Vamos pegar agora Livre de 1 Coríntiens chapitre 7, o livro do 1 Coríntios, no capítulo 7, verset 28 à 29. no seu versículo 28 até 29. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Coríntios, no capítulo 7, verset 28 à 29. no versículo 28 até 29. Il dit, si tu es marié, tu n'as point péché. Les sillons dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Vérifiez, le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme un homme. Amen. Vous pouvez dire ça par la bouche. Então vamos fazer com todo o respeito. Seu marido vai manter ao seu valor dentro da sua família. Cuidado. Libala eza facilité. Casamento depois do casamento. Le mariage est moi les années tempo tous sont partagés la soirée. O casamento é até quando queremos compartilhar casamento. Por enquanto nós ainda não descobrimos a definição de casamento. Parce qu'il faut qu'il y ait la prédication et l'enseignement, mais je vais seulement Fala de tempo, não vou fazer ensinamento, nem exortação, mas vou fazer sua exortação. vou só fazer a exortação. Se for uma conjugal, O casamento é a união conjugal. le but de se unir à vie, O motivo de se unir na vida en formant un couple. para formar um casal. Mais bien aimé dans le Seigneur, Seu amor ao Senhor, bande komi balé basa liboso na biso, vemos aqui dois irmãos em Mozambique, basa de partenaires. são dois parceiros. Mais na kati na soirée ya lelo, Mas na noite de hoje bako unir bango, vão ser unidos po bayebana kokoma bongo couple. para se entender. Bibelobi azwi moto azalaki Como você começou a viver et na kati ya jamais, dentro do jardim, Nzambe a placé l'homme comme un géant. Deus colocou o homem como um gerente. Parce qu'il faisait le caramba. Você já pensou que já passasse por ela? Soki lelo ondimi olakisa mama Iglesia alliance, Se hoje o papai sentou e dá aliança à mamãe dele, ondimi kozwa couple oyo lokola bapatrie, aceitasse elevar esse casal como padrinho,
ya babale na biso. Também é uma das etapas do nosso programa. Então, sem rápidas demoras, porque estamos atrás do nosso tempo, poderíamos ser mais longos, mas vamos resumir através do nosso horário. Assim faço a leitura da biografia em nome de Jesus. Babi Bangu Dongala, filho de Dongala Macaca, e de Ana de Asinama, nascido aos 6 de julho no município de Cuengas, província de Huís. Assim sendo, faço da noiva Lukoki Bangu, filho de Lukoki Lulemengi, e de Mafuta Masunama, nascido aos 8 de fevereiro, também na província do Huís, no município de Bembe. Assim dissemos, obrigado, Senhor Jesus Cristo Nazareno. Do Pai, a cerimônia de consagração deste lar. Aleluia! Portanto, com respeito e a hora que devemos ao objetivo de Deus, tem a hora de convidar a sua eminência, reverendo profeta, o líder e o visionário dessa igreja, tanto como o ministério, nosso pai, reverendo profeta Ezequiel Menga, quando se coloca de pé para tomar as suas Santa Igreja da Santa Gloriosa mais uma vez nós queremos encerrar esse casamento.